Mbote na bino bandeko na nga ba maman na nga ezali nga Mona na kati ya chaîne na bino Mona numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie. Baninga na nga na lisolo opesa bino lisolo epesi pasi mpe epesi mpe mawa boyoka lisolo ndeka mwasi abengi nga tosololi alobi yango wana na vie kozala presse te abi nakomisi nzambe tozala presse te na vie. Baninga na nga boyoka lisolo ya lelo ayebisi nga Mona ça fait 20 ans que naza awa na mboka Europe avant de précisément na mboka Allemagne. Alobi ça fait 20 ans que nazalaka en Allemagne, précisément na Berlin. Alobi moni toza nalaki na communauté congolaise moni kaka c'est normal communauté pe esungaka esoutenir ga esika naza ovala nakomaki précisément toa na 2025 nakomaki ba début d'année 2004-2005 nakomi bandeko mpe basungi nga ti sikoyo nazala na kaka na Berlin na évolue awa nakoma mpe koloba kimunoko yango bien lokola mpe nazalaki na facilité ya langue parce que na Kinshasa nazalaki na spécialité ya langue ya anglais nazaloba anglais mingi parce que nazalaki na domaine ya commerce yango na to nazwi lisolo ya Allemagne ezalaki presque facile parce que awa pe na Allemagne anglais pe balobaka voilà mais mingi ezali allemand ki Deutschland balobaka nakutana na communauté congolaise basungi nga et tout kaka ndenge ezalaka nazovanda pa bandeko nazovanda pa bato bazosunga nga en tout cas nzambe akumbama bato nyonso basunga nga ata bandeko na nga propre te eza kaka entourage esunga nga lelo mpe naza bien mais parcours na nga Mona lisolo oyo fe pesa bato ekamwisa mpe bato mpe barefléchir ayebisi nga kaka nde nazalaki na ba début d'année 2000 to nakomaki en Allemagne na Berlin sika naza ovanda ndeko ya mwasi alobi lokolo awa eza boye réalité apoto réalité ezaka boye ezaka boye na papa moko boye un monsieur bien ayawa na mboka poto depuis longtemps asiona Lyon asiona baville à Paris asiona Bruxelles Liège kovanda ne awa na Allemagne voilà ye azoluka mwasi sérieuse yo namona expliqué yo uti koya boye na boye ye mpe mwasi andimi lisolo mais alobi nga nauti mboka nayebi baréalité te nde nazala na nzambe na motema en tout cas nde nasambelaka nzambe aotika nga te nzambe akoabandone nga te baninga nanga bazokutana na papa yango basali présentation ndeko ya mobali wana mpe aza kosunga ye azosunga ye asungi ye na mosala akutani na mosala moko à l'époque azosala na école mais en tant que mwasi ya ménage bomoi so boza na école bafemme de ménage école abi nzambe asungaki azwaki opportunité wana azosala na baécole en tant que femme de ménage nde babengaka bango baagente de ménage quoi azosala mwa bambongo azotia de côté et bien plus à l'époque wana économie ezalaki mpe différent ndenge eza actuellement azosala azotia mbongo de côté ntango ma contrat esimbi makambo nyonso esimbi azokoka te kolinga mobali oyo Mona ti lelo nazo mpe to lisolo tolinganaki nanu te totikala kolinga te me aza kosunga nga kaka mwana ndeko na nga mwasi na nga mama bana na nga aza obenga azosunga ye mpe quelque temps nzambe mpe asungi azwi appartement kaka ndenge ezalaka kuna na mboka Berlin ye mpe asali mpe vi na ye azopeme nazokolinga ye te bazoyebisanga te aza bien kotya yo bien aza na ndako makambo nyonso bien mbe bolingana ye azakoka te abi en tout cas esprit ezosimba te ki ye aza mobali na ye ayebisaki epe babi te papa na nga mpe nalingi yo me nalingi yo te na ndenge bolingo talanga nauti mboka nayebi na nga te soko koyede nga nzambe apambola ye mpe mobali alobi problème te nga na kosunga yo me nga nasepelaki nalingaka yo nalinga mpona ndenge nyonso ndenge kaka omona tomema bolingo yango alobi baninga na ngai ye mpe nzambe asungi akutana na mobali babalana etu mais bazaka na contact na papa nakoma obenge vieux na nga akoma kobenge vieux mta asunga ye na mboka ya Allemagne ntango auta ekoya ti quelque temps après nzambe asungi mpe mwasi wana abali lelo mpe abota na bana mibale abi kala mingi te ayekoyoka ke papa ngo azalaka na maladi ya S maladi ezalaka na 4 lettres alela na ndenge moko abi Mona na leli na ye koyeba ke vieux wana azalaki ne maladi banda kala maladi yango esi azwa yango depuis na kala baserie ya kala donc ntango baza koprésente ye soki andima ye mpango azala maladi abi Mona ntango nayoki lisolo wana ebangisi nga vie azalaka maladi mais ayebisa ye te ye kaka
azalaki kondima te aza mwasi na mobali ta mosusu mpe vie wana azwa koyeba mpe ete kazaka maladi motu mosusu za maladi ozoyeba te ayebisinga ye koavere ya 10 ans nzoto ekomi médiocre bandi kokonda baye korevele ke vie azalaka maladi ye mpe ta mosusu aza koyeba te eza na bato mosusu bazalaka na bamaladi bayebaka te azotambola ne mpe bien azolala mpe bien azosala ne mpe bien ma aza na maladi ayebaka te yango wana ekozala mpe bien chaque année ou bien tous les 6 mois tomeka vraiment kose mobiliser mpo tosalaka batest test eza kaka te maladi kozala ta mosusu oza na problème moko oyebaka te ntongo osali baexamen ekorevele yango batraite yo ta mosusu papa na ndeko ya mwasi ayebisanga papa na ayebaki te kazalaki ne maladi parce que azalaki mobali moko kitoko basi mpe makambo nyonso il y a 10 ans abandi kosavere azokonda nzoto bien te fatigue mosusu akwei boye na bebe komona kazalaka na porteur ya maladi mais ça fait longtemps et ayebisinga muna ero tozoloba na mpe so lisolo vieux na biso ekotika biso azongisa molimo donc azalaki akenda akufa na maladi wana bino mo boyebi mwasi wana aleli alobi vieux wana asalanga malamu ebele esika aza nzambe apambola ye asunganga namona motu moko asunganga boye tata aza mobali aza kolinganga mais jamais amenasaki nga jamais osalanga maloba mabe azalaki toujours correct azalaki toujours humble donc vraiment azoyebisanga na mai ya misu ozokana son ya telefone alobi eza kaka histoire abeti nzambe akumbama parce que azalaki pressé te na vie aye koyaka mbala moko mobali alinga ye atia ye à l'aise azalaki vraiment calme atiaki makambo nyonso na se nzambe mpe na parcours ne atie kaka la personne wana asunga ye lelo mpe akoma aévolua ayebisinga nazala susu na métier wana te ya femme de ménage nakoma éducatrice na bana kaka kuna na allemagne en tout cas na évolution na ngai ezalaki mpenza nzambe liboso mais grâce à moto oyo nzambe atiaki ngai na parcours voilà lisolo ya lelo bandinga na ngai ezali kaka tosala attention tosala vraiment attention soki okutana na mobali tokendaka ngulungulu te fo tomekaka vraiment kosala mpe bateste ya nzoto ezala mpe teste koyebana bizaleli koyebana mpe basante moto mosusu ozomona aza bien sante ezali peut-être ya mabe elamba nzoto extérieur eza nango eloko te donc baninga na ngai ezalaki lisolo ya lelo ya opesa bino je vous dis à bientôt baninga na ngai izalinga muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie